akei oyo atikali c'est ça nga na jeté bango ba fleur côté bakei bakei bien esimba courage vous comprenez rien à voir na papa chéri ye maman na zaka na ba calcul na wuti po maman olongwa eza maman lelo te ya maman kala tuna kezona ko répondre na nuance yaka nangwe loba yaka nangwe loba ba o bakei wapi loba yaka nangwe ba oyo bakei oyo batikali biso awa c'est bon réponse yango wana o créer na chef coutumier oh papa Mbakei le grand chef coutumier akei atiki ba chef coutumier ba moda donc c'est que vous avez un chef coutumier donne papa chéri mutaye sanga na chef coutumier po ya za descendant ya papa Wemba charge on ba pesanga yango yoka vraiment ta ma mère mangilo me keso kele ya manya be mana banza baba mana mangani yo manintegosia mon kasa yon sibobe anga na bwaka nani ayoka te na binisa Kongo nani ayoka te lelo nakoma koyemba fimbo na fimbo fimbo site oyo eye na motwe fimbo na fimbo abiri fimbo na fimbo kana piana pito pale Elweza fimbo na fimbo Bonjour Bandeko Balandi sur le www.fimbunafimbu.net, site le plus suivi dans le monde. Balobi site Oyo avec votre émission, l'émission le plus suivi de la planète. Mbilinga Balobi émission Oyo veut dire que ce qui te lobeleli en côté veut dire que Makambweza Mabé Makasi avec Abiri l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Là je partirai rapidement à dire un très grand merci. Na binotu obo soutenanga pe bolinganga mingi Vero Kiri Papi Kelly, Mama Tete Tumba, balobi sponsor officiel ya émission Oyo Mbilinga Minga Rolobezate et Abira Kiti Awa na Grand Baoba na Ngalema. Donc pour parler avec Moko ba grand artiste, il y a Bwenge BCBG. Donc Modacho, il est là avec moi là, je pars très rapidement à lui saluer. Modacho. Bonsoir artiste. Bonsoir Ndegonanga. Bonne santé. Sigo ça va, Nazaki un peu malade mais ça va. Ok, émission Mbilinga où ils ont sponsorisé la Mama Tete Tumba, donc et quittez-le sur le terrain à la Grand Baoba. Pour mon émission, on dégaine ni Fimbu site le plus suivi dans le monde. Talaka kokuta na yo grand artiste balobi et bela artiste bazolongwa bamsusu pe bazoko ta ba confirmate mais Modacho oza mutu oyo ozo confirmer ti lelo ozo leka na ba écran na ba internet ozo défendre toujours papa chéri binadame motopamba lelo plaisir à makasi to monyo encore. Oh plaisir non on appelle sinon mbote na papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco motopamba ya za motopamba. On a fait un bateau, tout va Hollande. On a fait merci vraiment de nous parler. On a habité dans de se voir des gens qui sont là. On a un peu malade, on a mon agité mais nazali. Donc mais absence nayo quand même et lobby mon makambe belé pe na kata mouvement c'est comme si longwa kino avant ba minyo Abraham ba longwa na bande on a biso mususu. Te na ebi bato belé ba vivara na ba rumeur. Nga na longwete, nga na za na orchestre, na za wana. Non, on a l'autre, on a l'autre, on a toujours. Atikali, c'est ça. Tout bozo diembela na cri au beau pesa qui fusée pour nous combattre dans un cellulaire. Et on a eu la fusée, on a maman la fusée dans ma wengeta, on a ma page. On a pas joué. Ah ouais, on a pas joué. Fusée au babon hôtel. Fusée au babon de. Ils ont des ordres. Pas juste qu'on a ordre, bah pesa qui pour nous longola nani. Oh accueilli. Achetez ma fleur. Accueille bien, qu'elle bien. Ce que oh accueilli, ce que oh mususu qui na Lilita. Ah mais accueille mala mugarat. Et ça na monde boss moda sona daba lo moda kende mabe.
Kende bien. C'est que ce total il peut bien c'est que orchestre BCBG des ali moko pe ba cause ya mort ya ndongolabiso cellulaire. C'est-à-dire Oh ya kei te yango eza na sens wana te vraiment basakana na cellulaire que son âme repose en paix. Kotsaka bakombo ya bawei neti bacellulaire oyo basala mambo ebele na mambo te to basolaka na ebembe na ndenge tele boye te ya respect te surtout babantu fo tozalaka na respect vraiment na baye batiki biso parce que nga naleki cellulaire na eloko te me nga na vivre me naleki na eloko te nzambe azwi kaka ye tu nanga mpe kozala. Donc c'est ça. OK, balobaka na biso que orchestre ya Papa Chéri zalaka toujours na batata mikolo balinga kotika mouvement te to mona ki ba jeune baye et puis ba jeune ngo lelo bakei. To ebite pourquoi batu ba quitter orchestre OBCBG pour ba kende ko intégrer orchestre ya Koffi Olomide. Eza di na nini moda show oza moko ya batu o bazana kati ya BCBG bon chic bon genre. Ça n'a rien à voir. Wenge BCBG eza Papa Chéri eza ye na mutu te eza na onge ozomva nayebi so wandeko nanga mutu moko aolongwaka na orchestre amema succès ya orchestre aza te ezala nga lelo so nalongwe na omema eloko te na okende kosala oyo yanga na kosala nzela nde baki wana bakosala nzela bien ozomvana nga na jeté bango ba fleur côté bakei bien esimba courage ozomvana pour ça n'a rien à voir na Papa Chéri ye maman nazaka na ba calcul wana wuti po mama olongwa eza mama lelo te ya mama kala mais ezo salon ndenge ni kota la ba Bram bakei et puis na bande comme susu bakei côté ya Koffi Olomide. Vraiment naïf de ce gros ça nini même étiki trou quand même n'est pas fait rigolo tout le monde a balongwa maison mère batika trou ya grave na rata maison mère trou na maison mère te batika trou koloba bon te tout le monde lelo minyo Abraham alongwe atiki trou ya makasi na BCBG na yeso ke orchestre na eza ya Papa Chéri surtout lo ba mama wenge to lo bande Papa Chéri to eza orchestre na ozombrana kuna to oke loete eza orchestre na ye ezalanga moda so na longo ata na sali succès ndenge na oboto la succès ya Papa Chéri te poye azade ya binadama azade ya Papa Chéri a confirma bref mama olongwa eza mama lelo te ke koma ke batu musu bazwa balabo pona oboma mutu te ya mama lelo te Papa Chéri donc to ta no ba de match bana kin bana partout ba osela ba yoka ba Evre bo ba mesana leader na bango ya ba Evre surtout le bela mais to sali combien d'années bobimisa ke lorote ya ngwana nde ba musicien bazolongo to bimisa lo to ebi ke lundi lelo lundi ndule pesate au moins que to beta ba 5-4 fois par semaine ba concert bah oui mais ko bimisa lokola nde ti chant. Oui, bah concert à contrat bien sûr. Mais kobimisa album ndenge sala parce que ba musicien de boza mode show oui bien très bien vivre quand même na moi album ton disque ezobima ezo sala quand même moi bien mode show té moi chant moi vocal mutu moko boyo qui ça fait quand même du bien. Mais pendant combien des années ti lelo yango Papa Chéri comme banga hérité watanabi parce que milinga koti ba fabricas ba suba double disque d'or. Ba mo lobi mabe. Na lobi mabe na ndenge za ya mutu na Papa Chéri ba banga ba héritier au lobby mabe même yemo héritier sur lobby bon ndenge azolanda na wata mais héritier musicien on a un rôle babon on a Papa Chéri mais la minute où Papa Chéri abimisi na le côté héritier watana babimisi bon et kangi déjà ma bien na ebi héritier bien a rôle baku bongo te wana papa na ye akolo babongo na président wa santé akolo babongo na président na Papa Chéri Motopamba l'homme qui a mis dans cocoté akolo bango te. Donc ils sont vraiment à éviter ces réponses et aux ala. Pour tout bota, ils sont mon ils aventurier et to discuter toute la question là que le bagno a mon banga ba héritier et même yemo héritier c'est pas dans côté. Mais le Rwanda est na minute le lo mutu to komi avant bimiselo ota non na terrain. Mais est-ce que cause nini ezali ya ba retard o nyonso. Te na biso omoni to lobela ba Eve leader na biso za leader ba Eve
tozwaka temps na au travail. En tout cas, botikela biso temps. Ndenge deya si bokangi deya botika bozala patient bozwa biloko bien. Ok, bozala toujours patient. Pambate papa chéri azo préparer ba biloko bien pour nourrir na ngo population to pe public na e o balinga ka mingi. Et alors mode chaud to linga ki to yo kata mo ba couleur moko boya bien. Ya loyembo bien sûr. Eluka makambo ya ya e. Yo lukinde makambo e ngombe. Yo lukinde makambo na moda show. Yo lukinde makambo Baba chéri ye. Wala oluka ngala makambo to ni moda show. Na ebiga. Mais oyebi mukolo nzembo wana ya JDT molompo. Ouais ya JDT na pesa mbote. Mbota trop. Moi teke c'est que ndenge déjà o interpréter JDT molompo c'est ko interpréter pe azala na ba problème na batuti. Parce okoki pe ko interpréter pe we ranson. Problème ata ozana raison ba opesa ngote. Otika na okaka. Po azala na ba problème na batuti. Moda show yo lobi ke luka makambo. Luka makambo yo nanye. Yo lukinde makambo na Roger Ngandoué. Yo lukinde makambo na Blanchamo Sakaye. Yo lukinde makambo ya Trezege. Yo lukinde makambo na Martina ye. E moto mosus. Oh. E luka makambo yo nanye. Yo lukinde makambo na Moda Show. Yo lukinde makambo motema ya wana nzembo zobwaka babi ozo critiquer kaka minyo Abraham po alongwe aluki makambo nayo wa soda akia sainze yana esi ya ngondo zo emba tsa luki makambo nayo na bia ba otika mama na yemba na bia mais aluki makambo nayo minyo Abraham wana minyo Abraham asainze yana ina ebike na landaki azana respect na père ana problème na père te akei esimbi e osimba ensemble na ebike asa bosser donc na ebike ayembaka bien parce que na orchestre so yembaka mabe bakozwa yote Abraham ayembaka bien merci bien ayembaka mabe c'est que na yaneti mutema mabe ozonga yaza mwana ya bato papa chéri ngana kuta c'est que ndenga ke wana akozonga nakuta Abraham aza ancien oh akozonga ko oh c'est que Gino pas kozonga pelelo pourquoi pas Kalombo grand chanteur atika na poto ya azonga orchestre n'était avant na poto après arrière babo ya était ah faut bulu bela mambo bulu ba on te poani mais na lobi bato belé ba otuna nga motuno entre Fizé na Jantamisini nanya yebi ko boira malam ah omoni ezaka question ya kinango wana papa chéri akomi ko banga ba te ezaka les mêmes questions te na tunyo question pour rien à voir bopesi Fizé abwaka 3 fois mobimba asa petit moko jour ayaka wenge asali test bonga na tali bona bi na esi bon na esi ba masake non picho a promettre ozomvan mais asa mwana ya janta so bwaka Fizé asa na ote et puis ba bilo neti ba mpunda esa Ève ozomvan comparable ça la bon par rapport à travail ndenge yotala bango mibale ba travail par rapport à travail nini yoko comparer nani Jantamisini nani na bozi confiance nyo surtout na kati disque bo pesi Fizé mbala moko de saini keto janta au moins janta alongwe ta et ça nini moi janta et moi juillet Fizé ya tellement tambola mais ce que vous avez fait, c'est que vous pas joué. Vous avez mis le taux. Pour la monnaie, vous avez mis Fizé à soda, mais Azana, papa n'est pas peut-être sur la armée. Maréchal. Ah, général. Merci bien, Moda Show. Quand on compare à Jean Tabongoté, même dans la titulaire de l'orchestre Belé, Jean Taza, grand animateur. Blague. Ok, merci. On a vraiment donc bandeko botunda ba question na bino to retourna ngo lisusuté mais Moda Show to linga ki vu que interpréter déjà JDT balinga ba okapé ou interpréter ata oui ranson na moi loro moko boya bien pour faire plaisir.
na pasi ye utambo mwana tangwangonga nazalaka nanu na 13 ans yelanga nene te na nzela kelasi ezalaki nde folie d'amour tango na nzembo kala vrai nzembo na lela nzembo fort mais soko sali sous atamo eloko mo ya Fabregas pe osala plaisir à makasi tengama ye o Fabregas ye mo ayembi o mais ye mtu aboka wata ye mtu ayimba wana accompagner mais na lingi to ata mo eloko ata mo pepe ata mo pepe abota mate ye mtu aboka sala ata mo pepe te moi da chose ba osala eloko Fabregas Moutazu double trophée sur double album. Ah mais félicitations. Yo ka ces années. Mais on est en timata. Tengama Hollande ngote. Te menga linga ko oyemba ta na mo pepe. Et ça la ta plaisir à makasi. Mo pepe ndé. Mo pepe balo balo sanga mbolingo. Na monde tu as la problème na Fabregas. Kota ba poussière. Ya tondi sangara makambo biloba loba na yo linga rotikate oswa kombo ba pesa oyo kakate change na nubizaleli na yo avant yo bimaye meka yo lave na monde ti idole no la rage d'été mama na mama na wawo abe abelinga tala nanu na nsima o ndenge yotika mwana moto na pasi ya kolinga ye varisine nkuli bola ye mama na Elena ya bomanga nelenge mpangiame pegin sasa yo meminga nelenge mpangiame Jantiningo bilambaka ya mpangiame levi paye fidèle mpaye yangame. Merci bien qui a dit que les musiciens BCBG ba raté. J'espère que bino va sentir mais moi d'acheter na moni ndeti idole no la langue JDT mulompo obi bongo point pour la moni moi oye mbara la ba nias nazo interpréter garaé ngana yembaka na ba ndenge belé et moi JDT mulompo ko za idole noté na ko yabo ata batumbi zamba nzela makole ko bunga kave oh la la bando kanganga photo check e mona na kave mawananga ye bando kanganga photo e mona na kave Adefa bilamba na benda babote nzoke zalaka flash apamba nzoka flash mabele oh ye engombe to bomba merci minga rolobezate moi da show mena na yoki kotoke merci bien pour nengo mais ngana linga ki osala eloko Fabregas mama mangolo ma kisukile ye manya be mena banzama ba la mangani yo mani tegoza tego mon casa yesi bobe Alex Trésor Lumbu Volador Didier Ngawa Moda show dona si rozo na bo comprendre que moda show zo banga ko interpréter Fabregas pour mongongo Fabregas to ebi ke bate belé ba ko kara yango te Fabregas sika mwana bato osanzela na ye bien mais ozo bo o banga o sala ta ko yamado wana za animateur ya Seda yamado mama ebi ke voir ya Fabregas ya la très mystique moda très mystique ndeni mais comment ko interpréter voix Fabregas te Watu musuba Hollanda moda baebi moda na mamba oyemba mais yo mais fallait oyemba ta mo logo mo Fabregas wana ta na mo pepe ata tabita comment on va ta osanzela na bien na pese bambote Fabregas osanzela na bien tika mais moda show to mona ka orchestre belé ezo bimisa ba musicien o bazo yebana pe bazo sala combo mais lelo ezapene logo moto remarka kana kati ya BCBG soki musicien longwe donc po baye baya bima ndenge ba fali pour ba bima ba koma ba international abima ndenge ba we ranson ba bimisa ba fait rigole ba Fabregas et tout consort mais eza moi pas si ba musicien tout ba longwa na kati ya BCBG
BCBG bazindara mais moda show ozobanga kobima po oyebi ke okozinda to ndenge azindi hein shai ngenge yongo boya shai na boya shai oboya shai yo boya shai na lobby par rapport ya ndenge bato ba toucher actualité na minute on parle de Fally Ipupa on parle de Fabregas bazo défendre zangonga na bango ko sa justice na place Nzambe te bubanga Nzambe place musufu botikela Nzambe asala na ye na lobby ya moda show toza ba réaliste te to ya tona vraiment logo la fait rigola nde baza wana mutu logo fait rigola to comparer vraiment na 4x4 o confirmer kazala collègue ya Wiranson tunani mama collègue ou pas ayemba na bango nde saini na bien bato ozotanga bana bango ba bon chanteur ba grand chanteur ba yembaka bien na lingi nanga polémique te biso olingaka suma mbote papa chéri alingaka mambo te yango moni azwaka bamisa bato te ozomvana nga na kocréer yango te papa chéri azwaka bamisa bato te parce que nani azwi bamusicien ya BCBG nani nani yango ngatunyo motuna natangi kombo te me nalobi yo moyebi bamusicien balongwe na kati ya BCBG bakei wapi oyo atikali biso awa c'est bon esiliti bandela wana lo omoni bandela wana lo po ya réponse lelo mo sekinga amoranga na yo yoka ba couleur mais nalinga to pesa yoka ba couleur mais avant to koma na ba couleur sekinga amoranga na yo ezanga makolo ponini lelo se retrouver na province orientale nga moto na mesana na via bunya nga na bunya elengi yankoba ifo balongolela ye mposo kemba na mposo yankoba ye koki pe kozokisa mais moda show question nana no répondre nango kata moda show nayebi koyembaka bien oza parmi ba grand chanteur ya mboko oyo moda show na otuna motuna donc l'état moda show azoyembaka nga nakumisa ya biso bapatron ya ville le Bill Gates Cardozo Mamba wankena moda show nali natuna question tuna question na korépondre na nuance yaka nangwe loba yaka nangwe loba ba oyo bakei wapi loba yaka nangwe ba oyo bakei oyo batikali biso awa c'est bon réponse yango wana oyo akeyo akena ye mais ba oyo batikali papa chéri wenge papa chéri wenge papa chéri ye wenge papa chéri ok moda show merci beaucoup pour la réponse tango mais na lingaki to pese un peu ba remercier belé na ba patron na biso ya Afrique centrale pe République démocratique du Congo na ko banda premièrement ko pesa merci na le Bill Gates Cardozo Mamba wankena ba lobby patron o aleki tous les patrons ya Afrique mobimba ko banda na nord sud ouest pe na est ceux qui bo retrouver muto aleki bo benganga la numéro affiché wana et puis na Darius Akwala David Lutete Kolo sapatu ya Nzambe donc awa nazana moda show malgré zoki makoyemba tope ko interpréter nzembo moko ya Fabregas ezala ngo mabete Bologna osali boye na lobby ya Fabregas te souffrance na bonheur moto moko ta kopona souffrance kasi Patrick oponelinga souffrance Nzambe na mona yete na yoga kasalinga katena kelela bongo yo moto yo ngai na moni Bologna ye pourquoi osinye na nyokwama faramatika Kongo kala me bolingo na yo moyete na tika ye kita plastique komi kita nyekeze mais moda show na lobi ozoemba beaucoup plus ba biloko ya papa chéri mais ba biloko ya yo moko na kufa kala gentini ngobila
oyo eza ba œuvre so na oyemba faut aussi ça. OK, merci bien pour na ba œuvre ngo Carlos Kabasu azolanda yo. Hein? Na senga ki no oyemba nzembo ya Fabregas awa. Oyembi yango te? Na yemba yango te. Eh Yamado yango. Nzembo ya Fabregas a chanté. Ah. Oyo a chanté. Te na be oyo a chanté. Soki mama soki atengama ite soki ndeni. Ya ngabi mata. Moda show. O quoi interpréter ta chamote à Fabregas? O quoi interpréter chamote à Fabregas? Tika mwana bato sanzela na bien, a évolué bien. Donc c'est que to lo ba ke yo leki no ra Fabregas. Yo lingaka été. Ah bah oui. Oh. C'est que yo to lo ba ke yo leki no ra Fabregas. Oh créer mon chef coutumier. Oh papa Mbakei, le grand chef coutumier accueilli atiki ba chef coutumier ba moda. Donc c'est que vous avez un chef coutumier donne papa chéri mutaye sanga grand chef coutumier pour yaza descendant ya papa Wemba. Charge on ba pesanga. Yango yoka vraiment ta ma mère mangilo me. Keso kele ya manya be. Mana banza maba, mana mangani yo manintegosia. Mon casa yon sibobe. La blonde, yo sibobe. Yeni women quoi. Mega mborogo. Gentini ngombi lambara. Yo pime vokale, varisine bolankuli. Merci bien Modacho, mais eloko mora et Fabregas tisi cause interpréteur tu éviter sous la problème privé na Fabregas. On a ko boire ya ko chola Tony. Sans polémique modal nga mambo goûte. Mais pour yembara na mon pépé. Nde saini. Hein? On a aimé on a ogide. Donc c'est que yo na moni c'est que double disque d'or Fabregas ça joue pas nous en aura bana fanya. Non. Mais a mérité ngota mérité ngota. A mérité. Biso to tikela batu mamwa na. Ah, mais est-ce que vous avez habité à mériter ce que ça est mis? À mériter? Merci bien Richard Amele, Carlos Kabasu, Bazolanda Biso, Velanga Jimmy Bela ou Bazolanda Biso partout dans le monde. Ok, na habité mode à show programme, il y a un mouvement et ça n'est une minute. Bah oui, on a un peu absent. C'est même nous les gars qui n'ont pas été. On a des. C'est même nous, na bandi. Mon représentant mercredi, jeudi, na wenge BCBG à Papa Chéri El Salvatore de la patrie à Motopamba. Toi avancez moi Chomboula. Donc c'est ça quoi, on comprend. Absence non pe loba qui peut moi belé mais loba mais surtout à Sodan pour on a la musicien Papa Chéri. Bah tout ce qu'on appelle peut-être Aza comment on appelle Aza transit Azo les Canaries. OK. Maintenant merci bien Modacho, bah salutations on a quelques personnes au copé ça au bazolanda. Numéro nanga dea pour na lingi ba conseil na lingi ba pela buzo ba te au décourager moi na batute. Si boy ba kaza grand artiste congolais zo luka kwanga na ndenge na e. Mais c'était moda oyembi mabe bongisa travailler moda kolobaka bongo to lobi mabe. Totika mamona ya okota internet kaka pona koloba buzo ba même si ba kangi yo te mais yo mo faut boya problème la conscience no mo. Vous comprenez? Pour yamba problème comment menacer conscience non ça là on comment regretter. Vous comprenez? OK na on vena kimukolo et mo belisa po belipe. Vous comprenez? C'est ça ouais. Moi liloba par rapport à propos tenait votre confrère Lobeso ou Gafa qui na internet. Mais ngana la ndangote. Yo la ndangote. Ah. Ok. Commentaire. Otika bana bato ba oluka ba vie ba kenda ba luka ba vie. Ok, merci bien numéro de téléphone. Monsieur bino boya kala ngo mona o betelo mo muta répondre na ndemo boye on ba lambi ngo ba balisa ngo komi subo. Mais ngana ndango te. Na ndango te mais yana ngo makambo yaka. Noko azaka na se et orchestre na ye ayebi. Yemo ko yana fumbwa ni bato ba yebi. Vous comprenez? Ah tempo. Numéro de téléphone est 00 243 81 99 344 39 81 99 344 39. Ok. On a ozwanga mo chef coutumier. Ok, bah salutations non na batu nyonso. Le na po mikolo ezaka obengi na téléphone na yembelio. Obengi ga boye vraiment ta to kenda na biso. Vula ebeti mokete resili certes était Tumba Zolanda biso
Merci bien, nous sommes à la fin de cette émission. Là, je dis un très grand merci à Binotou, au Bolinga Rabiso, partout dans le monde. CRTT Tumba, moi aussi à Papa Gédéon Mukanda. Yokane Bayembelo CRTT Tumba. Mais le Bill Gates Cardozo Mambobo Sani. Cardozo Mwamba, yena na ilo na sala pona ye. Merci bien. Merci bien, bye, au revoir, à la prochaine.